Mbaki NNTV toujours majesté le wakande tulobaka kanda mabena ba parler sika tozwami lisolo ti jezo continuer kande na lobaka majesté le roi majesté na ba parler sika bozwami bana Congo bana RDC na pesi bino ba mbotebele lelo oyo tolobaki ba bwaka yo nde oyeba na nde ba yeba yo nde donc mutu nyonso oyo ana ba maison d'habillement ana ba staff na ye ana ba affaire na ye oyo ekendaka te eyebana kapete position na yango ekundama majesté le roi azawana Mbaki NNTV toujours kande tolobaka atombolaka toujours kande tolobaka bisika bozwami na ba affaire na bino bokoyebana na Mbaki NNTV toujours to s'abonner massivement bana Congo bana RDC kande na loba lelo oyo bokota bo s'abonner massivement bo senti oyo ezoloba malelo c'est que tu constates partout dans le palais, partout dans le Congo, c'est Ningani, et comme oh député Kingani, oh nani Kingani, oh ya commune Kingani, mais Makambu, oh ya bazo sala, et zoé banate. Tous s'abonner massivement dans Mbaki NNTV. Toujours majesté le wakane le baka, babwa kayonde oye banande, okoma mutu, na ba faire na yo Congo mobimba RDC eye bayo. Première chose sans plus tarder. Tokelo mingite lo toloba tulti. Toyoki ba eko ba député na Congo awa ezo beta déjà que bana Congo nyonso ba komi likolo ya makambo po ba yebi ke lobby ba élection ezoya ba élection ya mobange oyo papa na biso Fachi beton toujours kandenga zakala mboka la bolinga mboka la ye alobi non tokende droit toujours tokende toujours dans tout droit au bi c'est que bana Congo biyoka yokati bozala kimia esprit à la poser petit nabino majesté le roi kande tulobaka ba parler sika tozwami yeyo mobimba José Monoki Gamba papa na biso Jean José Monoki Gamba molobeli ya bana ya kalamu kande tulobaka ba bwaka yo oyebana nde oyebana Congo mobimba papa na biso Jean José Monoki Gamba molobeli ya bana ya kalamu makambu oyo papa na biso José asali na commune ya Kalamu bana Kalamu baza ba témoin bango moko ba témoin na kabalo keno papa José ata ba élection ya mbula oyo ekomi makasi tokobosa na kotika iti asungi bana ba kofela belé atangisi bana belé ba classe ba oyo bazana ba parents ba ba kotangisa ba classe te lelo oyo député provincial papa na biso Jean José Monoki Gamba bana Congo bana RDC dans lobby lelo oyo bokozwa flash na ye toko flasher photo na ye bokomona pour na minute oyo tozana no silence to landa ndenge nini makambo ezo kende pas à pas to boy kozala pressé mais pour na papa na biso José Monoki Gamba biso toza pressé pour ne pas te bike oyo ye asali na commune na Kalamu pe ako continuer ko sala lisusu bana RDC mo bimba esika bozwami tobo sana été toujours simane papa José Monoki Gamba molobeli ya bana ya Kalamu nazoba bien molobeli ya bana ya Kalamu Jean José Gamba molobeli ya bana ya Kalamu c'est que biso tout na ba parler sika tozwami bana Congo to ebelo comment que tozala moral ko kitapo ba élection o eza ba élection mo papa mokonzi Fachi beton ache ba moyen en jeu alobi na lingi touro bana Congo tokene toujours tout droit au but c'est que mutu otoko wela ko tali boso na biso combat député provincial combat député nationaux tozo sala likambo ya mutu et osala ki nini lelo oyo toza ba témoin ya papa na biso Jean José Monoki Gamba pona commune na Kalamu ye wana suivez